بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا ربي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiku balandia matea na biso ya Islam na nzinga ya lingala. Topesi bino salam esika nyonso zali na 4 coins ya monde. Topesi bino salam na kati ya mabota na bino. Topesi bino salam esika nyonso matea oyo kukuta bino. Nasengi na Nzambe Allah subhanahu wa ta'ala kitisa mawa na ye, na kimia na ye, na bolingo na ye, na bolimbisi na ye likolo ya toma na biso prophète Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Na libotana na ba compagnon na ye, na ba croyant, na ba musulman kino mukolo ya kiyama. Amin ya rabbil alamin. Na sima ya kosenga mawa ya Nzambe na bolamu na ye likolo ya toma na biso prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na mikebisi na kebisi balandi ya bolingo bazali kolanda matea na biso ya Islam na nzinga ya lingala. Tobanga Nzambe bandeko na ngai, tobanga Nzambe, tosala maye Nzambe alingi, totika maye Nzambe ya boyi. Pamba te oyo nyonso oyo ezali na kati ya nzela ya bolingo ya Nzambe yango ekopesa biso lobi solution mokolo ya kiyama. Oyo nyonso pe Nzambe aboyi astiki kopekisa biso yango totika yango po ete yango moto ekobimisa biso kokoso mokolo ya kiyama. Ala acha biso mosika na bandeko na nga ba musulman pe oyo nyonso bazali na kati ya mokili ya Nzambe oyo toluka sincérité, tozala juste envers les uns et les autres, car dans nos tombes na kati ya malita na biso tokozala ba victime likolo ya maye tosalaki na kati ya mokili oyo. Tobosana te nyonso oyo tosengeli tosala, nyonso oyo tosengeli tosala te, na nyonso oyo tosali tokozala récompensé nango na kati ya malita na biso. Oh ndeko na ngai yo tozali kolanda mateya oyo banga Nzambe. Batu lelo bakoki kokamata yo na niveau mususu, bacheo na niveau mususu, bakumisio na niveau mususu. Bazali juste koflater yo surtout ce que ozali mutu ya mbongo. Bazali toujours koflater yo surtout ce que ozali mutu ya makasi. Bazali toujours koflater yo soki ozali yo ndoka, ozali likondi ya famille. Baza kolinga kolobela yo vérité te. Mais nyonso yo ba influencier ki yo po sala okorekolte yango na kati ya lilita na yo. Tolingi kolobela mingi sujet ya sincérité, ya juste, kozala juste envers toi-même. Alors toko umela te toko tangela bino histoire moko elekaki na tangu ya batabiin après prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ezalaki na moto moko azalaki mondimi ya makasi, azalaki kobanga Nzambe na lolenge oyo esengeli. Mokolo moko nzale kangaki ye, azangaki eloko kolia, aluki esika nyonso eloko kolia azuite, amatia kiti azuite. Na kotambola na ye na kozonga na nzela ya ndako, aye komona bilanga ya pomme. E na bilanga wana branche moko ya pomme bimaki libanda na libanda ya clôture. Moto azali na balabala akoki kokamata, akoki kokata pomme oyo ya linisante akota na kati ya bilanga wana. Bandeko bozali kolanda mateya oyo bolanda yango na bokuse penze ezali liteya oyo ekochange vie ya bato ebele. Na komona pomme oyo ezalaki na libanda ya clôture, ndeko ayokaki posa penza ya kolia pomme wana. Alors abendaki pomme, akati pomme abandi kolia. Abandi kolia pomme,
tango asilisi kolia pomme ko se rend compte que ezalaki biloko na ye te kolo pomme mwana azo exister popo mwana ebimi na zamba te kaka yango moko ezali bilanga ya moto. Alors esalaki ye pasi makasi, a regretaki le fait ya kolia eloko ya moto sans que atuna permission ya kolo nango, abandi koluka kolo ya bilanga, abandi kotuna gauche à droite, abandi komata gauche à droite pona kotuna pomme kino baye kolakisa ye ndaku ya kolo bilanga. Sans plus tarder, akei kobeta porte ya ndaku ya kolo bilanga, atoke mobange abimi na kati ya ndaku na ye, atuni ye elenge eloko nini ozali koluka, eloko nini ozali koluka. Elenge wana lobi na ye, yondo ozali kolo bilango ezali na esika tel, alobi na ye ezali ya ngai, alobi na ye na ye kosenga yo bolimbisi, na ye kosenga yo bolimbisi na mawa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na bolingo ya toma na ye prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bolimbisa ngai ya solo. Alors mokolo bilanga tunie na kolimbiso na likamu ninyo na yebite eloko nini yo sali pona koka kolimbisa. Alobi na alaki koleka na balabala, nzete ya pomme na yo moko ezalaki mulaye bimiti na libanda ya clôture. Alors nazalaki na nzala na se rend compte que nazalaki kolia pomme ya bato yango eloko wana esali ngai fasi na ye koluka na yo olimbisa nga poso kolimbisi ngai te eza lokola na yibi limbisanga nazalaki na nzala tangu naza kolia na yebaki lisusu te ke nazolia eloko ya bato. Mais tangu nasilisi nde kolia na ye ko se rend compte ke nalia eloko ya bato, ekolo nango azali fona ya kosenga ye pardon. Esengelaki nasenga permission avant nalia, mais nalia nasilisi na ye komona siko nasali mabe na ye kosenga yo pardon. Mokolo bilanga tali elenge wana na miso alobi noza solo penzo za o sérieux ke yo kosenga nga pardon pona mabe oyo sali na bilanga na ngai. Elenge alobi na ye ya solo na ye kosenga pardon. Kolo bilanga akangi porte ne andaku, elenge abeti kolo bilanga fungoli porte te. Elenge wana décidé kovanda libanda ya porte ya lupangu ya kolo bilanga ti prière ya asire koki kolo bilanga ke kosambela. Azongi elenge wana zali wana kaka kolelela ye pona mawa, azongi lisusu prière ya maghrib, azolela toujours ti na prière ya ishai. Nde kolo bilanga meki kotuna ye yango yo eloko nini oza normal oso ubie likamu nini ezoleka na vina yo. Alobi soki kaka olobi nango olimbisi ngai awa nakomi na kimia nakenda ndaku na ngai nasali ba prière na ngai nyonso awa liboso ya porte ya ndaku na yo kaka pona mona ka yo a chaque fois nasenga yo pardon po motema na yo ekita ya solo olimbisa ngai. Mingi lelo balie ba mapangu ya ba orphelin, balie ba ndaku ya ba orphelin, balie ba mituka ya ba orphelin, balie ba boutique ya ba orphelin, et déranger bango te me elenge oyo azali kolela likolo ya pomme moko oyo aliaki. Bandeko nanga ba musulman na oyo baza ba musulman te to banga nzambe, bato oyo batikaki biloko na bango pona bana na bango basili kokufa, bino bozali konyokola yango kozwa biloko wana pona kopesa na bana na bino. Bokanisa un jour ke bino pe bokokota na se ya lilita, bana na bino pe bakozala ba orphelin. Alors kolo bilanga sengi na elenge wana lobi na kolimbisa yo, me na condition moko. Elenge wana lobi na kondima condition nyonso oyo kotia likolo na ngai po ngai nde nazali moto na sali yo mabe. Punition nyonso kotia likolo na ngai na kondima. Lobi est-ce que oza sûr kondima? Lobi na ye wallahi na kondima. Tango lobi wallahi na kondima, mokolo bilanga sentir ya solo elenge oyo azali koluka penza kosenga bolimbisi. Alobi na ye na kolimbisa yo na condition moko, il faut bala mwana na ngai ya mwasi. Elenga kanisa keza punition makasi. Alobi na ngo akoki koboya kobala mwana no ya mwasi likolo ya bolimbisi. Alobi kasi mwana wana zali na malade bokono ebele. Alobi na yebisanga ba bokono nyonso na yebaka déjà état ya mwasi na nga pona se préparer en conséquence. Alobi mwasi na nga, mwasi na yo azali aveugle, amona kate, azali sourd miwe ayokaka te, azali handicapé atambolaka te.
alobi na ye soki ezali yango wana nde maladi oyo azali nango po yo se olimbisa ngai na mabe oyo nasali yo na ndimi ya kobala mwana na yo ya mwasi wana na bokono nyonso wana. Ayebisi elenge mokolo bilanga, ayebisi elenge kende okanisa Paul mariage kozala kaka lobi na kopesa tante po yo liaki pom na nga lelo na ngai nasala ngo lelo me lobi nde na tikeli yo temps réfléchir ozwa décision na yo lobi tango koya nde soko ndimi nde na kosala mariage. Elenga lobi naza na tango réfléchir te na ndimi kaka mpona koobtenir pardon. Bandeko na ngai, nakumisi Nzambe oyo abotisaka baba mwana aza koloba, nakumisi Nzambe oyo abotisaka vergle mwana azomona, nakumisi Nzambe oyo abotisaka kikata mwana azali kotambola. Nasengi Nzambe akitisa mawa na ye na kimia na ye ezala likolo ya ummati ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elenge wana ndimi kondima charge wana ya kobala mwasi oyo azali sourd we aveugle pe handicapé juste pona azwa pardon na ye endima maepa ya Polo Bilanga. Ye wana zongi na ndako na ye butu mobimba azali kolala te aza kokanisa lolenge nini bakolimbisa to bakolimbisa te. Susi na ye ezalaki te ka kobala mwasi oyo handicapé, susi na ezalaki te ka kobala mwasi oyo azali aveugle, mais susi na ye ezalaki lolenge nini akolimbisama. Alamuki na tongo asukoli kitoko, alati nzambalane ya kitoko esengelaki kolata po ayebika aza kokende kosala nika na mwasi na ye. Ye wana na katikati ya nzela azali kotambola. Imagine oza kokende vers destin oyo ezali deja ya mabe pona yo. Mwasi wana tambola kate yo mto bando kotambola pona kolukela ye. Mwasi wana mona kate yo mto zali misu na ye. Mwasi wana loba kate po yo ndo zali munoko na ye. Mwasi wana yoka kate po yo ndo zali matoi na ye. Imagine mwasi wana yo mto kozala lokola papa wana zalaki kotelemela mwana na ye, yo ndo kozala na esika wana. Ye wana na nzela koti ti liboso ya Polo Bilanga abeti porte Polo Bilanga fungoli. Atuni ye oyo koluka nini ayebisi to yokana kike na koya pona bala mwana na yo poli misangai. Alobi esko za oseri alobi na ye wallahi nazali oseri. Alobi na ye avana no bala mwana na ngai na esengeli omona nano condition etana ye azali po okoka koyeba na situation nini oyo ozali komikotisa. Alobi na ye papa naza na besoin ya komona situation te aussi oyebisinga na ndimi na yoki naza kobala mwasi oyo azali aveugle, azali handicapé atambolaka te, azali baba alobaka te. Na ndimi deja ba condition wana tokende kolmona ba imam basala nika entre ngana mwasi na ngai nazwa mwasi na ngana e na condition moko soki na bali mwana wa yo lingisinga lobi wallahi na kulimbisa. Alobi kota na kati ya chambre mona mwasi na yo oza na droit ya komona mwasi na yo. Elenge wana beti porte fungwami tango akoti na kati ya porte na ndaku amoni mwasi oyo nanu ye amona te na kati ya ville ya Madina Munawa. Amoni kitoko oyo ya muto oyo nanu ye amona te na vina ye mobimba. Alobi nazali koluka mwana ya papa. Alobi na ye mwana nini ozali koluka ezali ngai. Alobi te ayebisinga mwana na ye atambolaka te, mwana na ye alobaka te, mwana na ye amonaka te, pe mwana na ye azali kinkata. Alobi oui ezali ngai. Alobi te balobi mwana wana tambolaka te yo ozali kotambola. Alobi ya solo penza papa na nga bengaka ngai handicapé pona tambolaka na nzela ya haram te. Depuis papa abotanga kolisanga na yebi nzela ya haram ningi batambolaka ya mote yango abengaka nga nazali handicapé natambolaka na nzela ya haram te. Alobi ebongo siko alobi nanga mwana na ye azali baba alobaka te, alobi natongaka te nalobaka mabe ya batu te oyo etalinga yango na kolobo etalinga nalobaka te yango alobi nanga nazalaka baba. Soki eloko koloba nalobi eloko koloba te na vandi lelo toza na kati ya communauté, surtout communauté ya bakongolais na oyo salaki na oyo salaki te babambeli yo muninga zobeta lisolo po yo komisa lisolo wana elinge yo wana bandi kobakisa na biloko ezalaki na kati te pona juste ka po lisolo wana ya elinge obakisi ba dossier mususu ezalaka na kati te juste pona ka kobebisa réputation ya mutu wana. Alobi na tikala jamais koloba mabe ya mutu.
alobi papa na alobi omona kate me yo zali komona nga alobi depuis papa abotanga bokolinga tina komi na âge oyo haram na yebi te ndenge bamonaka yango surtout na ndenge ya kotambola vers haram wana biso lelo biso nyonso ngai na bino elongo misu na biso ezalika pai na TikTok wo misu kaka kotalaka bolumbu ya basi na bolumbu ya mibali misu ezalika pai na balabala na bapoint kotala bandeko ya basi ndenge bazali komata misu ezalika pai na kati ya bapage ya pornographie misu ezalika pai na makambo nyonso ezali haram kaka kotala yango. Allahu akbar. Oh Allah kitisa mawana yo na kinyama ezala alobi na tikala jamais kotala haram yango papa azalaki kobenga nga nazali aveugle alobi ya solo ezali ya solo wana alobi papa azalaki kolukela nga mobali oyo akozala sincere lokola ngai moko mpo ete tokoka kovivre ensemble. nakanisi lelo azwi mobali oyo azalaki koluka mobali oyo aleli tongo midi pokwa aye kofukama bapesi ye mwasi ya handicapé po abala andimi juste kaka po alimbisama na lisumu moko oyo yasalaki ya solo. papa soki ozali na sincérité ya oyo yo ndimaki nandimi na bala yo na bolingo ya Allah soki ozangi ya kolia na zangi soki ozwi tolie place nyonso koloba na telema na kotelema place nyonso koloba na vanda na kovanda. papa atuni ye eske osepeli na mwasi na yo alobi na condition moko soko kolimbisa ngai. papa alobi wallahi soki odimi kolimbisa kobala mwana na nga oyo nalimbisi lisumu wana. mwana alobi wallahi billahi na bali. papa pe alobi na jire na kombo ya Allah nalimbisi lisumu. Voici mwana mobali aye kozwa chance ya kobala mwasi ya kitoko lokola pe makoki ezalaki te. papa pe akomi deja mobange obele kaka ferme oyo ye aliaki pomme wana ekomi sous responsabilité na ye mutu akomi kogere yango ye mutu akomi kotambusa baaffaire nyonso ya papa bokilo na ye tina ndenge baye kobota mwana na bango ya liboso ya mobali. bandeko balandi ya mateya na biso na ndinga ya lingala bozali kolanda na bokuse mpenza mateya tozali kopesa bino na pokwa ya lelo. eske boyebi mwana wana oyo babotaki ye na mutu oyo aliaki pomme ya bato na bilanga oyebi mwana wana kombo na ye nani? mwana oyo abotamaki na nzela ya bolimbisi pona papa na aliaki pomme ezali bongo Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu. ezali moko ya imam oyo azali ko faire trembler religion ya nzambe tango azali koteya. ezali moko ya imam oyo azali na sincérité kombo na ye bongo Imam Abu Hanifa. abotamaki na nzela ya bolimbisi. papa ya Imam Abu Hanifa azalaki moko ya bobangi nzambe aboti mwana oyo azali na bobangi nzambe. mama na ye azali mama oyo bazalaki kolukela ye mobali oyo azali na sincérité. baye kotrouve papa ya Abu Hanifa azalaki na sincérité po likolo ya kolia pomme moko andimaki kobala mwasi oyo aza handicapé po bolingo masumu na ye elimbisama. oh bandeko nanga ba musulman oyo bazali kolanda mateya oyo nasenge pai na bino tobanga nzambe tosala mai Allah subhanahu wa ta'ala azali ko recommander na biso tosala to interdire pe mai oyo Allah subhanahu wa ta'ala azali ko pekisa biso tosala tokoki pe ko pekisa bandinga na biso metozala parmi bato te bazali ko pelisa moto mokolo ya Noel biso wana na kati ya bar ko mela masanga ya ba Kristo mokolo ya bonane biso wana na kati ya boîte de nuit ko mela masanga na bango tobosani ke ya biso ezali secret ya bango ezali ba vena masanga meto welela ka masanga ngolo kola soki ezalaki ya biso ba misusu lelo na kati meme ya Ramadan bazali ko continuer ko mela masanga. Bandeko nanga ba musulman tobanga nzambe po ete mokolo ya kiyama tokozala biso moko na kati ya lilita na biso. Nasengi bino
bo partager vidéo o esika nyonso yoko yokango po ete ezala source ya motivation pona ba musulman esika nyonso bazali kozala kaka te yo soko moni songi vidéo ya songi yo kaboli yango vidéo ya mate ya makambo ya vie privée ya batu yo kaboli yango mais o esengele changer vie ya batu yo bombi yango na kati ndako na yo ozali comparable na Satan po lingi ko kabola liloba ya Nzambe te ezala ki moko ya motei na bino humble serviteur na bino o ezali Cheikh Youssouf Tall, directeur et fondateur de la planète islamique, l'air de la vérité. Oyo toujours ayaka na matea elengi. Oya ko lamusa mitema ya batu. Oya pesa ka ba rappel po batu bala mukabazonga na nzela ya Allah. Po yemo ko pea ko ka kozonga na nzela ya Allah na mai oyo ezali ko bima na munoko na ye. Nasenge pa ya Allah subhanahu wa ta'ala benir mutu nyonso akoyoka mastea oyo pe oya ko kabola yango. Botika la malamu. Na kombo ya Allah na sengi Allah akitisa mawa na yo na kati ya ngomba ya RDC na kati ya mboka ya ba musulman nyonso na condition nyonso ba musulman bazali ko traverser na moment oyo ya injustice Allah apesa biso victoire Allah afungola ba porte ya bozwi na biso Allah guide biso sur le droit chemin Allah alimbisa masumu na biso bolanda nga mingi surtout na YouTube na Facebook pe na Instagram atondeli bino punko ayela mu isika nyoso bozali wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.